Ken, nani a bien monté que fallait l'équipe biso tout n'a pas trophée. Ah, l'équipe. Nani a bien monté. Tout le monde est père, moi, Zolé, là, qu'il fallait, na comme là, qui est vraiment. Joyeux anniversaire, vraiment répondre comme est-ce que mon tour comme les joyeux anniversaire répondre et comme il y a les latines, est-ce que dans les latines à TV vraiment? Père Nini Sos. Tous les artistes moko oh batune ba finga azwa trophée moko na Cameroun. Azwa ta deux trophées. Yo vérifie bien te. Oui. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et y a une idéologie à sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York na misunga ta santé c'est ta vie alors na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Ka papa kulutu ana zo yebisa ba journaliste ke kulutu ba fallait ko kota ma analyse danga lobindo ndenge zana ya luka jour yo tanga ka kombo na eba ebi na kombo ko tata kulutu ote bango ba ko critiquer ka game cité na ba te sur la complexe mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette engai ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui bayebisa bango depuis karabo fola biswe bango gago tozo mona mais respect entourage pena ya bino wana bwana mutamaele pena ti fiston kolokete parce que quand la raisonnement na bino vraiment na biloko bolekaka na ba TV et ça vraiment terre à terre. Tuma kwa tindelinga audio azo finga yo azo denigo na ba façon nyonso ngana zo audio na siko ngape na bando panzela ngo siko batu est-ce que nazo la sa bolingo envers yo te olinga ngate ken personne m'a conduit le monde est bien ailleurs yo ya
kaka fali azo tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Alors boyebi ke biso toyaka pambate toyaka osala analyse soki masolo ya kosola eza ebele. Alors comme masolo ya kosolola eza ebele, lelo toye tosala analyse na mbuta likasu tosola par rapport à makambo ebele zoleka na mboka na biso tosola ngo awa ekosala biso bien. Mbuta likasu, bonjour. Ouais, bonjour Ken, bon début de semaine ba ndeko na biso nyonso ba landara biso parce que ba ndeko ba internaute tout au baza branché en ce net moment. En tout cas, bon début de semaine à tout le monde. Hier, ils dimanche. Voilà. L'église, les affranchis chez notre prophète Emmanuel Dodi, comme d'habitude. Tout ça, il y a 50 ans, et pardon, 50 jours, jeûnes et prières, et puis, on a besoin de les rebelles, les miracles, les belés, l'obit, tout le monde ba miracle misusu donc na habité bateau baza moi distrait muke ba kotamna na benango ba franchir sur 4 coins du monde baza la brancher prière en direct prière ba cérémonie tous les cas et puis na mona pe collation il y a vaguement les soucis ya ba pasteur ba kola ki lobi formation ba format ki bango pe sili ba coller bango hier donc il est très bien et puis le 24 juin ils ont dit qu'au jour où Pambola prophète Emmanuel, le jour naé de Moutout affranchi Nyonso, à Bombele Moué Loco, à Sala Geste, on a le 24 juin, et puis au Sala est bien, et puis le 25 juin, Tokendekande, Tokenda na maman Coco, Kopé Saba orphelin, Babilo, Konege, les affranchis, se comportera chaque année à 4 reprises, Tokenda chez maman Coco, Kosala Badon, pour na démunir, Bazala Kuna, quoi. Donc, vraiment, dimanche les gars qui bien à mon agipé bande comme souper ba beti et puis image c'est qui singa ken na comprendre te ken nazo na naviguer na mona vera mutu na monga fula pardon na cité na Badiading na cité Badiading
amati mena likolo poto ya courant abina koyimbiko donc nayebi obi na bali mpe garçon azala neti shege mo boye ake na ye ken poto ya courant ya inga poto kutu ya coin ya bavenito ya baquartier ça passe encore mon frère poto ya inga foto ya inga azobina mpe bazofilme ye nayebi te soki yango courant ezalaki te obi ezalaki papa moni bakanal wana bapoto wana oyo ememaka courant oyo euta inga courant ezala te kuna courant ezalaka peut-être ezalaki panne peut-être ezalaki na panne mais en tout cas akoza fou po eza normal te ken ka ndenge omonelaka bapoto wana ata kutu ata bayebi soki no nde toloba bwe courant eza kokatana yo kombata kuna ata 2 mètres apambo kopusana désolé mais bon qui on peut tout voir hein, parce que l'aventure est ça la mardi jour na moni zo vidéo musuzu sexinga lisusu camion masanga ça l'accident bato bazo wela siko bien ole bato ba sauver ta chauffeur bato ba oui bana ba onde masanga ezio bo kende bo getamboli do wana bo etango elo wana maramo eke congélateur ou bien que dépôt eke tekamba voilà donc ba insolite ezolega tellement trop na kin ezosala bon oyo ezosala bonne humeur eza moke oyo ezosala mawa to stress eza ebele mais biloko mosusu mpe ya bien ezoleka lelo tomoni lumière ebandi ozonga na Kinshasa ok parce que toomona déjà banzela mosusu déjà balumière epeli batravaux mpe ezocontinue chaque jour. Bon, en tout cas, bamikondi baza na devoir à makasi parce que mboka ezalaki pena ya kopola. Voilà. Mboka pena ezalaki neti bapandrango bozo siko bozo tala ezopema nanu to esekati pema. Donc mboka pena ezalaki pena en tout cas malunga lisuté hein. Soki ba action ezomona na miso bato to ko applaudir kaka. Voilà. Mais soki ba normaliser continuer bato misusu bazokoka te bazolâche stress eleki pas péter baplomb bu banere ekatani AVC donc on a profité na pesi boss Tanguy Brice Lulendo bambota trop boss Tanguy Brice Lulendo l'ami intime de Bill Gates, le seul Congolais ouais ben na Bill Gates, le seul Congolais traité à peine na Bill Gates, le seul ami qu'on traité tes amis ndenge beraka no Moutalika soit tambola na ken donc voilà. Ami intime voilà. Donc moté mama fefe fanzu na groupe LTB Mobimba pour bango neza bâti service bâti fluide bâti rénove et puis bâti énergie donc parce que la pa location mi tuka en tout cas boss Brice Tanguy Lulendo na sepeli mingi ta na nzembo ya Félix Oazé quoi et bimi lelo 3e jour et bima ki samedi ba million nzembo kitoko na sepeli na mélodie parce que Félix Oazé quoi azongi pendant na ba sérieux ba sala banzembo ba pauvre mais ba tétagramme po rumba échanger moi direction en tout cas ba artiste belé lelo ba memi rumba na moi mode et comme na moi connoté et comme na moi accent moko mususu mais en tout cas Félix Oazé quoi et ça il a plaisir ko nzembo na miliki azongisi biso pena na ba style na yo abandaka carrière tia sala ba signature tia sala ba yonani en tout cas na sepeli makasi en tout cas na pesi boss Brice Tanguy Lulendo ba félicitations c'est nzembo za bien vraiment. Voilà, alors Mbutalika surtout ta masolo etali musique ouais tout le monde a ba réseaux sociaux en fait bête musique la musique mais na réseaux sociaux sango etamboli sango moko pena ya mawa makasi tozoka il paraît na biso vers qui si bakangi ye toyebite motif eza nini tozo comprendre pe sango bon rappel na mona ki vidéo nazaki un peu surpris mais lorsque comme information na yo apprendre bon na bengaki Adrisha na bengaki moi bateau baza pena branché pena na Sokoda na zone de Blaise Boulaté ne na yo comprendre que ça ma leadership ezo rené wana parce que président Verkis azaki aza babenga wana PCA et puis président Jossard PCA adjoint quoi donc après Verkis c'est ça président Jossard. Voilà. Bon moi mes ententes mes attentes moi différence ça fait moi temps
pour exemple vers qui ça la souté bah chaque année va suspendre alors dossier on est à moins lourd parce que mi kakata nous a moi ya mike za la kati on a trop alors les autres moni ba suki na justice nazo rappela Chara Congo oui nazo kana Chara Congo pe to éviter ce que Chara Congo rôle nini azwa na makambo ngo non mais azape membre na Sokoda donc kala mingi te toka pa dricha pa kota ki pe prison donc eza ba biloko moko il faut ba conseil d'administration de ba van ba sala ba benga ba on assemblée et puis ba décidera il y a open que volonté à peuple volonté à ba membre o baza adhérer na Sokoda ba ko linga mais so yezo salama na ba intention à motu wana nde okende peut-être mabe il y aura des conflits nga ilo kaka ta on a yo ki on a tala ngo boye to ina vina Dédé Mupasa honorable atalina bi mbuta mukile za bizarre hier Verkis produisait Jossard et lelo Jossard facilement akangisi pe Verkis donc mukilita aussi longtemps tozo kola tozo mona ba maramuso ezo sala so foi aux yeux quoi donc au talibo lobi likambo bene salami voilà donc ba maramu neti boye to vandi toki mbalamu ke mama na biso losi azazaza soute losi azaza wana pena ba mewo basala ba kombo a danger basala ba kombo na ba France wana bato ba soutenir ba artiste na ndenga osakana te na miki na France wana en tout cas lelo atiki biso nde to mona Loris la congolaise année passée pe à son âme atika ki biso donc eza pe babilo omoko ozokamwa otali losi azaza pa kufi Michael Jackson pa kufi donc Verkis mena pe bakangie de eza babilo moko boye oyo aussi longtemps tozo kola tozo comprendre que nyo c'est vanité quoi honnêtement nga elogo na banga donc en fait elogo est surtout qui sanga logo la recherche logo la kokima Mobutu ezalate tala Mobutu biso no so no mona mena extraterrestre nga no mona ko Mobutu te nga no mona mena extraterrestre à travers même ga voix na enga na lobi na beno voix de Jésus bangisa ozobi tuna azala rapé gentil est-ce que azala rapé na bato ba vandi pe bazo bela pe moi ko popé bazo seka donc tout ça ezolaksa que vanité de vanité na mokilo tozo vivre toaka ba passager OK zola sape bato bokende pe osambela parce que to senga na bino en tout cas moi coude na l'église et ça la rappelle bien et ça la rappelle na ko déranger binoté ko choquer binoté mais moi église contact certains ba pasteur a bien et ça la toujours bien alors Mbutalikasu toko zape actualité parce que toko kendeka na kacha ba actualité si mais analyse ya ngona analyse za bozu ba actualité za na toile boye na ngo traiter ka dimi bo baxi moi commentaire et puis voilà mais fisto ko lokia pelisi mo ton internet na yo waki na talaki pe na talaki apesi batu ba mise en garde et puis que et comme somme apesi pena ba mise en garde to santé pena que non bata fali et puis que fali depuis ça fait 15 ans mouvement na loba te staff na loba raté et là on est poussé bango ba comme na niveau ti ya ko loba pe na ba miko kolala kolamuka voilà kolala kolamuka makameza ko sianze na ebiso vérité ken kokola o tozo kolo makamusu tozo mona to mona ya moté zo zara ba surprise na ba surprise 15 ans c'est déjà beaucoup et ba ponaka lina ba mo boya ko marcher voilà et après yebango kena kin awa toza mutema malamu ndenge ni loba bristangi lulendo o lâcher papa o lâcher pour makamuzo banomona o sali hypocrisie to moyi bena kete awa benako to yaki mboka ngara kiti ba valiza mwana zwanzela na yakende donc na elo na ko résumer wana ezara ba mise en garde pardon ezaba bonne balobaka tende balobaka donc mutazu position na bon mutazu position ya ngani ngara ke pesa position sanduku ya makambo fisto kolokia zolo ba bomba soki baloba ba exposer ngo na internet bouger ba bomba sanduku ya makambo ya depuis 15 ans ba fanda silence mais ça sanduku ya makambo belé o ba bomba ba udana ba belé
Bon bakutana na bazo bomba ka bazana dépôt ya boya babombla makambo bon Fiston coloqué yo de gérer dépôt gérer ka sandu ba sandu ba makambo pour normalement les week-end ça tire de partout hein. Ça tire de partout yeba OK ndeto vivre dans le monde de la musique bon dans le monde de la culture Congolais d'abord à sepela na komata élévation ya moningate. OK. Ça tire de partout et nous le babena que Eponi Kanté. OK. Quand nyonso ya musique ils existé na kin batira baninga. OK. Alors ceux qui nege batiro wa rezo salama biro bo foli dépôt bo tongi bo che couleur bo lugina cadena ya yale bo pesi Fisto kologe yo basandu nyonso makambo babano ya bomba ka dépôt yo Fisto ka cadena tiaka na poche zapatero kanga tiaka na poche kasi biro bo zo akibile makambo kota ko lumba solo e ozo ila banane voilà bayebisa bango depuis kala bo fola biso bango go tozo monda mais respect siko gai mais eloko kamusinga mbuta Fisto coloqué a lancé message mais c'est comme si message n'est pas respecté parce que et comme batumsu ba le kalisuso no to tiaka cessel fait to bo mamoto c'est comme si Fisto za makambo ebele oyo peut-être les gens batu déjà ba yo senga cessel fait ba yo senga cessel fait que no to tia na se to bo mamoto conteneur ya dépôt ara we toni na makambo ba nzi Fisto coloqué lo bate ba yo senga déjà pardon déjà donc Fisto bomba raté bomba raté Fisto Lobara. En plus, c'est Fisto coloqué à Yebi Maramba musique très bien parce que Babanda ko boire na album depuis 97. Wana ko to fali na to yebiete. Da Abanda déjà copie Maramba musicien kala. Na habité bateau bo sengi cessel fait na habité na entourage pena na bino wana bwana mutamaele pena te Fisto coloqué te. Parce que quand la raisonnement na bino vraiment na biloko boleka kana ba TV et ça vraiment terre à terre. Même Bouta, quand on est ça tire de partout. Voilà. Au monde musique à Congo, c'est comme si synonyme dans la guerre. Voilà. La guerre froide, la guerre d'esprit. On dirait sur ça la musique, le roi Kanza, ba lokayo. Danger. Na Congo, ne na mona na kina. On dirait sur ça, ta bien filé, good, legi na biso bien filé, bon legi na nga, on a évité sur les côtés bien filé, good, a sali effort, à la gauche, mais tata koloto. À la, hier, les obéga va te dire, et comme famille, musique à Congo, on dit comme famille. Mon père, ta koloto ranga, Kogo wera, mais Kogo moi si mampata, moi to yabagi yawa. Yabora ki musique go, et za boulangerie côté basala mapa, aya ozora na esha kitongo, agiro teka. Au moins de bien filer lelo yebe ba kimbe mati. Oui. Akombe ko tirer. Ya comme be ko tirer, tu ebe la guerre respect mais. Banda ke wana na générique à tirer. Voilà. Allez tirer. C'est comme on tirer dans. De musique à Congo, il y a kin surtout. Voilà. Bon, on a vu qu'il y a Nigeria, guerre ezali, Côte d'Ivoire, on a guerre, Makassa au Saranate, Tanzanie, et comment on a guerre, monnaie, poison, tyrannie, donc guerre ezali partout. Mais dans les qui ça, oyo. On dirait là avec les batiraga. Voilà. Donc vous avez un succès, tena nous rené nos bienté, sujet d'actualité na yo ko tirer. Donc somba arme, ya modi, on ba arme modi va tourner la Terminator 2. Voilà. Ya wano modi ba oyo bazo accumuler. OK. Ba ebi résistance ni bazana. OK. Mais ba oyo ba kokagate, ba la chaka. Alors on a la guerre et soir parce que nous sommes comme kofingana mutu nyonso asala rango pona mutu nyonso. OK. Ken osite lenga kamorote ya musique na minitso o batiraka te. Mbuta. So le tanga net ba fanatique ya ba groupe. Tous les fanatiques sont meilleurs en critique. Il y a critique. OK. Et en injure. Tous les fans de tous les côtés. Mbuta, nangina poser la question moko. Batu balanda biso. Ce qui peut-être na recevoir audio mo mutu mo bazo dénigrer Mbuta, zo finga yo tout ça. Ngana zui audio wana na bandi ko panzango na zo tindela batu. Yo
oke koyoka ke ken pia na nde moto atindelaki biso ka ndenge tozalaka nao bien boye esalo nde ka ndenge mpenaki nakendaka mpe sho mpena na dame nanga bien yo mpe tokepa nango dame na yo ka ndenge torespectanaka bamama ale yo ozwi audio nango bandi kopanzapanza moto moko atindelinga audio azofinga yo azodenigo na bafason nyonso nga nazwi audio wana sikoyo nga mpe na bandi opanzela yango sikoyo bato estce nazolakisa bolingo envers yo te olingaka nga te ken te clair et net mais loko fale azodeploye kaka yango wana bapanzaki baaudio na ye bapanzi kaka baaudio na ye kaka ye moto anoloba non ye bafingi ye batindeli kaka bapire viene ya musique bapire vie wana sikoyo nde babwakela sikoyo bajournaliste nde loko esala fali mpe alobi no achange na système kakipaka kokolo wana vraimen ezala mwa mopanzi kakipaka kanchachi kakangaka kokolo ngala loba yango na émission afali kakipaka na yo wana okokango te famekaza ye na mupe awa mupe se dissoudre lokola glace tala musique Congo tire ngana tire yo to tiranana tala ba blague ya la te donc ngana moni mena fali akagi butema alembi ba vie c'est quoi ba vie ça butema c'est détaché donc on kizute ah oui ça qui ça so bah tu sais wesh play voilà ben ça roule que ça la voilà ba RFI que ça ça la ba trace ko daki irbe ah ouais Ken on est bien très bien qu'il y a des musiciens, il faudra que on a des parce qu'ils sont au pluriel. Il y a des musiciens à Kinshasa awa. Au moins on a bilo on a eu nio sazo bibisa nzadi na nzadi. Mazo vivre dans l'actualité. Voilà. Donc à régler la config avec David à régler les banga baba Goliath. Mais c'est la honte aussi parce que ba comparaison o e komi siko na internet eza ba comparaison ezala kalate donc lelo internet est dévoilé et le mot baké ba bisu bazo supporter concurrence ken concurrence c'est comme à vitesse au sakarate bo vanda bo mona groupe impair groupe moi bibika kalate je ne crois même pas que 2 ans ou 3 ans koki bako ça va 2 ans peut-être mais bako beta tourner à RDC Mobimba lobby bazaki na Lubumbashi lobby Kisangani lobby bake mboka boy lobby mo et puis yo miaka prêtre au sala pe ba grand biloko mais ba solliciter au te ça pique et ça la passe au sala ba sérieux on régner pena makasi wana pena ke ba solliciter partout. Vous allez zapper SMS, il y a battu belé à travers le monde. Téléphone, ouais, ils allaient période là bas au SMS. Télécell. Nabimbuta, est-ce que tu as la SMS la télécell là? Est-ce que Mbuta na lobby a fait un anniversaire? Ce que tu vas souhaiter un joyeux anniversaire, tu as un message battu belé. Est-ce que vous allez répondre de Moutounion surtout qui a souhaité au bon pour répondre? Ça dépend. Et vous allez souhaiter un joyeux anniversaire, 14. Mais on répond de bango. Et vous allez moni net na fêter dernier bon a fêté en côté. Net to na no mai kuna kota ba lega ki kole kuna ba nini. To na mona ba miracle kuna vraiment essayer délivrance. Anniversaire en biso to na fêter en place ba basi bazali fêter qui te par hasard to se retrouver qui na ba basinde bazaki me belé siko moi peut to benga na ba ezaki te pour ça bana bato to na biso côté ba utaki te mais c'était bien passé na lobi na ba kamba message parce que to moni père moi azolela ke fali na komela ki vraiment joyeux anniversaire vraiment répondre ngate comme est-ce que moto soto komele joyeux anniversaire répondre et comme ya ko le latina est-ce que ba kenda le latina TV vraiment père nini sus ba père to mona ka ba papa belé ba le kala na ba internet tout ça ba komela ba star parmi ba to komela ba star ba père ba ze belé bon kasi ba mi ba ko ba message jamais ba père ba ko ba message mais ya ko le la siko que fallait répondre c'est ça le problème ba sola bien fallait mouton
Bon, nayebi te nazomona kaka baza ebele bazolekaleka bazolela non bapère oyo lobi batindelaki ba SMS à répondre te yoyebi bapère yango to baza na monde ya musique to eza kaka bapère moko bafanatique bapère baza mpe na bamonde ya musique misu mpe baa na bamonde ya musique te mais bazolela ndeke nde nayebeli fali bapère nyonso baza na monde ya musique bavie Jossard bavie na biso Joski mpe asona matiki biso bavie ebele bavie na biso lokwa basama ngwana en tout cas fallait respecter bango OK wana pena nde nayebeli fallait azo répondre bango te na ba message ya ba joyeux anniversaire azo répondre te bon Ken soyons humains ekozala mpe père moko boye adéranger peut-être te ekozala mpe père moko bozala ne bien mais biloko azosala eyela liso pongi mpena ya pete ya calme te oza na droit parce que eza téléphone nosomba na mbongo na yo oboya mpe korépondre ekomi lisumu ekomi lisumu kasi ekomi lisumu parce que ezochoke mpe bapère mosusu non mais père so olingi barespecte orespecte mpe mwana mokete epekisami te ça c'est biblique et puis ezalaka bongo respect eza réciproque ken nga so na tosi yo te finga nonga nde nalingi na koloba no eloko te esalaka nde mpasi ke nga mutu alika so na age naza nango tosala baanalyse na internet toyebi ka internet c'est un passage obligé à benjure mais des fois tu fais rien otumboli no mpe te olobi mabe te oza noka na vérité mais on a petit mot pe asolisako bien apesako mpe mbote bien abandi mpe kofinga des fois omona otali bon équipage ko catégorie ya bato eza na bato basan chaud baréagisaka tic au tac eza na bato mpe aza na maîtrise aotala aopese azoanalyse neti nga naanalysaka tout même te toliaka ngolu na yo tomoni whisky analyse bafoto analyse bapeli bazo rejeter SMS analyse moi j'analyse tout si do elega tout autour na analyse si ko esalaka bien te yo ozo respecter petit moko boye petit yango amanke yo esalaka parce que oko risque même olali bien te esali yo neti elomoi karami yo na kingo awa ozokoka même korespirer te deux fois tout ça la rappel effort va respecter mais retour le roi monde de la musique les roi ya ngopé na opé ça na ba pasteur raison ba les monde moko satanique on est bana on a raison ko ko raison na on débat levir ba tchara ba farine no ba cerveau bomber donc c'est vraiment c'est minable. Comment se fait-il vraiment? Yo vandi na yo kaka. Pour moni petit ou grand azo rené, ils ont salo bientôt badiga retirer gratuitement. Donc c'est normal que ce soit mutu abeti karatro à réagir na téléphone en ya tata na binote téléphone en ya yemoko asoma ya ona mbo na ye a charger on a chargeur na ye na revera mona na gata ya ko sego chargeur siko po message na téléphone na ye abo ina ye ko fina kaka boy e ko bizuli somo cabinet HD conseil soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko mpe ezwa valeur to mpe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo olingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda mpe place nini okosukisa cabinet HD conseil oyo eye mpo na kopesa yo solution mpe kimia na baproblème tout oyo oza nango cabinet HD conseil yango nde ezali kogarantir respect ya contrat na professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya deux fois te ozotuna nga soki bazali wapi adresse eza kaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement to pe okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo +33 6 62 81 65 49 cabinet HD conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel garde bandi na yo toujours bongo ata boyo répondre de ko bloquer tina ba Instagram ba
ba père mingi ya musique congolaise bazamna mama ba Instagram te wana père ni nozo lino bana bon tozo kaka lisolo ndenge zo marché ka na internet peut-être bato ba landa biso ne ba comprendre même buta ndengo zala se ba comprendre ba ngana ko comprendre ngelo te oui mais monsieur belé to sa bikolo ken ba bilo bozo lo bangana zo o tata lega ba fali o papa kuluta ba fali siko to kende clair papa kuluta ba fali o yebza ke aba sala so fali ni bon famille na bango na kota makambo na bango ndeni mais papa kolutu wana kaka kotala pe boye akomi kozwa baleki na ye pe propre bazo yo oyeba makambo famille bafali ndeni kasi ngabe nga na kati nazoyeba makambo kati makambo famille na bino sokozo tuna ngati ko nga nazoloba est-ce que makambo papa koluta azosala eza bien kotinda baleki lisusu oyo baza neti bamama leki ya wana pena lokola yo oza na famille ya bamama Monique en tout cas résoudre ngo kaka yo moko nga pena pardon nayebi naka famille na bino te na bafali nga nayebi nde makambo ya miziki so tulika po nga namona pera koluta ya bafali asala miziki te wana pena azaka wapi azaka na bikoro omone na Facebook ate antuka pera kuluta bafali obiti lelo wana zo réfléchir na wana mone longa mutango te donc ngara yebite nzoka asa ni folklorique non abeta nyonso kaka te na mona te fallait présenter biso ete na mona pete donc yo muto yebi po yo ema ma famille na bango mais ngalo wana yebi na ngate ken to lo ba mususu pardon voilà alors papa kuluta ngo pe no mikolo a chesu fali mal à l'aise ya jeter papa kuluta na lobisete ezala ngo pe ngala famille na biso ndoko na biso ba mena finir garanga ya bien bandi osala o taxi tu di na zo kaba kana na zo ko ngate na fudi papa lo bika ndoko na birlege mama na bino bo arranger en tout cas ngabena na kansa na ndoko ende papa kuluta ngo pe papa kuluta pe ndeto kaki na ba soupçon atindaki pe bato mosusu baloba otika pena kosala baanalyse nani ka papa kulutu wana azoyebisa bajournaliste alobi ndo ndenge eza na ye aluka jour yo otangaka nkombo na ye ba papa kulutu abi jour yo découvrir nkombo na ye omeki otanga yango kaka na émission ba makala mbala moko so also bizarre okay tous are sérieux pera kuluta bafali bakata maindo azara maindo petro kisasa azara mingi mwa Kinshasa Paris mwa mingi akina bipoto c'est fali famille na bameza organiser na pera kuluta kina reba bikili papa Bora oyiba ko pera kuluta bafali ndege ngare biga vi fos na ba tesko pera kulutu bora tena bo tanga kombo na yo pera yo pa lo bigero ker dajo mbuta ko pegisa c'est garalize yana 6 bon Vincent ebisa ote bay ber bena fesa bena be ayibza ko brego kombo na lobate parce que ya lobaki soko tangi ka kombo na eba na ça déjà ba artiste ba avocat tangi te ngai na musique ya Congo ngara artiste musicien voilà soki kombo wana eza premier ezo représenter Congo valablement boke bena na Instagram elegi ya ba musicien news boke bena na YouTube elegi ya ba musicien news boke côté ba tourner zo beta olega ba news boke soki wa ba elegi ba tutu ata pekisinga kombo na otang weba silisa ata pekisinga ke no muta abenga bena muta banda lelo otanga kombo na robani ngabna tinda kyo za numero 1 biso na otango bena na tangi siko ngai na zabwe de ma nature na linga forcer nature te soki muto ana zane premier na YouTube te ni na Instagram ni soka na minute do solo ngara osala analyse soki muto ana zo forcer nde ko za la premier eke muto ngo yebisinga na gentillesse ni zo tanga zo kombonete ndenge na no bonne na sepelaka pona na za suna devoir te ya osalisa cerveau tikalaka wana na ba numero 3 no zo numero 4 soki mutema pasi no zo soyo talingate bunda yo moko potana po biso na analyse musala do sala keza neti ba boxer ba bunda
bunda bino nga ancien boxer siko na ena essuie-main nde radio saloba nazo ata baniki yo makofi ndenge nga yaka ya bunda kaka eza makambo nga te natindaki yo sala boxe bunda kaka eza musala to pona soki bazobeta na bango yo ekopekisa nga na tanga kombo yanga nini bapasi ozomona na motema olingi tokabula ngo biso mibale nambuta kotala pe histoire créé moi polémique fali abimisi vitrine ya batrophée na ye donc artiste nyonso otangami artiste loba mpe na pere koluta bafali oyo azomenase fali abimisa mpe batrophée na ye da pere kolutu mpe abimisa batrophée toyebi bon groupe konono ezwa Grammy award yo groupe konono ezwa Grammy groupe konono numéro 1 ezwa ba Grammy award ba defa bazala nominé defa bazwa moko kasi boyo eba ilisola oumbinda azwa de boyo eba ilisola si nayebaki mais batrophée nga na loba yango na analyse moko tosalaka ekoleka ba 4 mois 3 mois ou 4 mois ou 5 mois comme ça na lobaka ezalaka fierté soki oza na mérite moko boye bato bazomona c'est pour cela batiaka yango na vitrine oyebi na ndako soki oye epa motu moko boye neti totya neti bamutu bile santos nde bazwamo bamédaille babiloko ebelebele obie trésor mputu nde na mazembe bazwa bacoupe ebele soki na ndako ya mputu omona coin moko eza neti mwa minibar batya batrophée na bamédaille soki na ndako ya diamond omona aexposa yango na palin soki na pala papa wemba kutu na veranda kaka omona mna azolakisa bino na bafoto babale mwa bakado azwa na baaustralie batrophée babiloko ebele na vantar nyonso parce que eza mérite babomba yango te soko fali a filmé ba trophée na ye ko wane community punition fali azopesa ba artiste punition te ala kisi biloko yazana est-ce que ça sir ba mission so ba courage ya otanda ndenge yatandi mais papa parce que oh yatandi on eza devoir qui avant son nanga la kisa vitrine ken nani ayebi yango te ke fali aleki biso tout na ba trophée leki na ayebi yango te mikolo nyonso tozoyoka bolali bolamoki afrima de Notorious Big is true. D. Teng. Youvel the back. Intel. Ina nebo ego biso ki 39. Bazol tozo mona. On siko ba misusu bazo ba trophée ndene. OK. Ve bonjour. Tosali moi hello mo atolunga to biso trophée. Toza 8. Biso lokeli biso mo yo abasani. Yepa zo moi trophée bongo. Yo awapi. Na Abidjan so il y aura ça qui est bien sous couvert à Serge Beno basaki nzemo boereniaki alors ta ba pesi trophée na Abidjan na eloko wana ba pesaki Serge Beno featuring Yoro de yepa zuya asa la fierté comment ken ko zo trophée za passe monte ba miso basala ta ba 20 ba zo ngote merci quoi babis netinga nga zo trophée kala Gabon siko ta babeta masolo ba trophée na kina yo anga na kosola kata ngako tuna osenga vraiment bato boleka pona kofinga bola ki sabiso ba trophée kaka ya artiste na parce que tozana artiste moko o batune ba kofinga azwa trophée moko na Cameroun azata na deux trophées yo vérifie bien te oui na baltofa libanda azwa moko na Cameroun tolongola ya Congo tenio soit trophée ga do tolongola ya Congo fali o alaksaki wana ya libanda ya Congo atandi ya Congo te ya libanda fali ba faux esprit kasi fali aza faux esprit fali kasi na Congo abana ko valoriser kasi fali aza pena faux esprit alobi tobunda na maloba te tobunda na musala ba obenge pe complexe comment oui yo la saga ya libanda ba mwana mboka ba nini ba bandula wa alobi wana bolo bato koperaki te wana te siko akeka na bato fero yo kopezala te fali pwani azabwe nazo comprendre te bon azaka pe te asale lote alaksi kaka alakisi ka pa fingi na epe mutu te bo soki esui yo lakisa mpe kaka te bongo baza nango te baolakisa siko olimi eza bakendela na wenza bikeko batekaka mpe baartiste congolais ebele mpe bazwa batrophée
mais peut-être Nambo tatangelanga ta moko parce que besoin ebele Pepe Kalazo ba trophée il bande ebele bon ayebite le roi kufa paix à son âme mère pe le roi tika biso na yebite bana so ba gérer ngo bien ti lelo na mona papa wemba so ba trophée belé za kuna ndako kuna papa wemba mais fala la sibo yeso na papa wemba te papa wemba za pe ba trophée belé azala ki na on pas za soute mais yeso a été poizo ebele ba lo wa kanza bana ba trophée so ba honte OK artiste ebele bana ba trophée banino ba mettre game kuna go douter kuna go donc ba monika notre vie il fait comme nous hein il nous montre des trophées comme nous bon trop chaud il fait vraiment comme nous là donc et ça là ba on pas citer et ça simple Ken soki au moni mabe parce que Congo comment nyonso mabe voilà soko moni mabe que moninga sali vidéo azomeka mwa box na ye que ça la karaté la qui ça voilà ça la athlétisme qui m'a rambango 100 mètres la qui ça siko soki moninga laxi montre c'est facile voilà ce qui est suyoté banalisé il s'amuse avec des petits trucs parce que le soir andé laxi montre mais au moins on primo boyo somba le pan siko soko moni ke yo poza na ba mbongo et que mutu wana aza concurrent na yo makamne swaka yo pour concurrent makamne swaka mais somba ou eleki yango la kifa Nambota fali délire musique fali par rapport à votre punition trop ya comment que somba car na magasin voilà que ça na montre beaucoup sur internet ya somba na magasin to chomona yeka tour na kini a sombi et pas bedachou ya sika mais ba musicien majorité ba somba bakar na cop wana teza ba punition fali azo pesa pe ba musicien te wana ken ko mema na monde na tenga pe na za artiste ken ba musicien bele ba somba na magasin mais prix nani asomba ya magasin biso pe basomba mais prix ndeke seni OK oui somba na magasin sombi paka cigarette na mutu aye na magasin sombi autotune oui comme yo balobaki na biso ezaka pareil te basaleli yango baémission bakomosala kombo na kana kati ya batitre motalikaso asuki autotune ezaka restriba te yi sikoyo Gims banda alobi yango nati debango ekatani parce que maître Gims nde batiaki komi conquérant valable. Bien. Pardon, mon frère, ça a plaisir. Pour ça, Cameroun, Ngam, dans le Bégaga, un streamer. Au chat à voix n'a été le bâton, qui est en RFI. Est-ce qu'il y a? Non, il y a parce que au Monica, Maître Gims, Maître Gims va protéger na marambo belé, il y a un autre invité. Radio. Il est partout. À quoi émission, vous m'en direz de plus. En tout cas. Émission là, vous m'en direz de plus. Bah, la vérité, mon coup. Si vous regardez le Gims, le baron, instrument, c'est un instrument qui veut. Oh, Gims, Gims, Bagofing, oui, que Bada, le baron, il est là. Non, la monnaie, attends, l'itara émission, tu m'as offert à Gims. Non, moi, le besoin de soutenir. Débat, on a 10 minutes. Autotune. Gims a dévoilé. Mais tu vas mourir, ils ont rappelé un instrument. Donc, il fallait avoir raison. Il y a des procès, il fallait accuser. Accuser, fallait accuser. Accuser, fallait. Bah toi débat parce que comme Montalikazo Beken le côté va bien yoga qui fait moi douleur il faut pas papoulinga après pas bah tu vas léguer yo solo à sommer à dire autotune mais instrument yo bah biso ba bibi sila mi toki ya chocolat biso mi toki ya violet ya noir wana biso ziko bato bere yango instrument tofandi kaka calme na yambi kutu na dema na émission na yo dema alobiki eza instrument bato bafingi na dema bato na ye oyamba Olivier Chimbanga pa Vincent kuna na téléphone Mbuta tu sais encore Olivier Chimbanga français tu sais Mbuta c'est pas un instrument c'est un blub on dit blug Olivier Mbemika likolo ndere muta Mbemika na soza koma boa ngana se na on dit bagaka bazu même parti na ngana Olivier oh venanga na zo tour Olivier ba question ba kati parti na ba page kubu tala Montalikazo wana ba moi pa ba kangio na piège wana na samedi bana chaka ça va s'arrêter où ces trucs de ouf
papa jour Mouri Gibbs alors procureur général alors magistrat Raphaël donc il verra quand il va commencer verra marteau les frangins c'est un instrument le procès est fini tout le monde a na bato milai na bato ndenge na ndenge mbala moko liena sa bango bako critiquer la game cité na ba te sur les la complexe de bokanga manga na fali Gibbs ko dare mora muke petit na biso mais ba critiquer petit na biso mais non les sont terribles bon en principe et là on a loba en fait disons en conclusion non raisonner parce que mbote na moni musique na biso ba monsieur bele ba kiti to limanaka ne to limanaka eza facile lelo yo ngana zo sepela na moni ba artiste mo ebele 2 ans après guerre na biso, donc 3 ans après guerre na biso on analyse ya koloba ma internet à réseaux sociaux à part ba karma pas ba doit kipa na ba monter mais Félix Wazekwa yo auto bimisa clip a miliki a tchako na chaîne na non à sa promotion la chaîne na YouTube Félix Wazekwa officiel bon bah il moko ne peut-être azo motiver batouté pour ba ko s'abonner en masse mais artiste so bazo bi pesa na internet zo mona tege bango ne mutu bazo tcha bango ka partout mais lelo rebo na Congo awa bon na ezaka na rebo ngo pa kiti hein te na kolope na basi na legi rebo lelo te na minute o rebo pena abamba te na minute na legi rebo na bara basi bazana noté mais Sarah Lula na pesi yoko sa Sarah Lula na rebo na terrain na vitesse a polia ya bes Sarah Lula zoya mabe azoya mais rebo c'est la reine c'est la Rihanna yaba fille qui a Congo awa na internet et là ça les réseaux sociaux Mambila belle lambo au terrain parce que c'est une maman qui nous a représenté valablement na globe terrestre. Donc il y a China na ba guerre parce que na réseaux sociaux pas ali. Pour clip na danse ma danse sur mandoba et bima qui peut na réseaux sociaux et zo yo canapé. Moi c'est mon la beza na réseaux sociaux. Azo fêté 40 ans de carrière na ye. Na monaki Gilles Tsana tcheba publicité partout ba go. Pourquoi ça là tu veux bien ma solo ne bellet. Oui, tout ça là on va fêter nan. Non, on va fêter ça là bien. Le 9 juillet a fêté nan après de toya obeta parce que ba inviter bébé ba uta libanda ba roya. OK. Alors maman Milabel ba exploit azo sala ti lelo pour maman Milabel so beta tana na Kenya so beta tana Gabon so beta tana atana Colombie ba to ba yaka et puis ils ont pesé. Ozo mona te que maman AGK a sali 40 ans de carrière mais azaka na réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux sont des vitrines. Donc, les gens c'est la commune artiste, on a 700 000 abonnés, 700 000 followers. On a Instagram, on a Facebook. 1 million, en tout cas, 1 million de personnes commis. Mais on a 2 ans, 3 ans passés, on a C. Donc, il faut qu'on dans un Sénat, qu'on maranga. Dans un CP, pourquoi? Moumanango et Zomonana. Les lots cappuccino, les bogards. Il y a 2 ans ou 3 ans passés, à Kenya, aux États-Unis, à Power, aux États-Unis. Biso Sarah analyse na Franck à l'époque. Na mituna question na plateau na mituni cappuccino. À qui soit trophée ya nini ya fimba membo. To ya musique. Mais cappuccino a yoka ndenge na loba na émission. À quoi ça va armetin à travailler à sali mo ba générique na ye lelo cappuccino a se positionner. OK. À ça na réseaux sociaux quotidiennement tout toujours félicité bina filé azaki rien bina filé l'on pas Fabregas azo tracé chemin lelo bina filé ta la résultat des réseaux sociaux et ça n'ont pas cité ça a commis pesa et puis ko linga parce que ça vitrine oko ki maté et oko ki mela wa pied sanga oko matin. C'est tout le 21e siècle, l'unité de mesure comme Internet. Internet, oh qui me la wapi. Voilà.
banati lokole bazaki trop TV en clair, trop TV ba Wilika Yembe, trop TV en clair ba Papi Mboma, trop TV ba Noela Madinga, ba Aisha Okoro. Lelo Aisha Okoro kuma na AONT. Voilà. AON ezat. AON Aisha Mata kuma ba dunia so to sko ba comprendre que réseaux sociaux ma yango nde siko koma ba mise mususu matoi mangongi lokwa soke loko ndi. Na mbuta tokota dossier ya ndeko na biso JDT ayaki abeta concert lobby. Voilà. Tout le monde a invité pe ba frère na ye batia et moi poids. Te bayaki. Bon, JDT déjà village Ntema na ndenge na emo JDT. Arton Sango. Centralité azana disque te succès zate. JDT bazaba pièce moko ezana na vitrine et tchana ma kele te mais bato na posa nango. Alors pièce ya ba Mazda ba Toyota. Ezana ngo bena talu ya talu te ko ya luka na $400 mais car na yo tango e déranger mbala mon pièce ya tuna ya ngwana. JDT aza mauvais te aza bon. Et puis na terrain soko tali bien biloko toujours d'état bibisa. Okutata 2 titres bien moko ezo rené. Ko rené na kine ma passe. Oh mais oui, a BBC Luka Makambo album Renia. Renia na époque wana siko ezo Renia. Attention tout le moment en époque te. Autant dire ça même. Bobengelanga maleki. C'est na ngwesila. Non, il ngolo baké tango BBC et yokani. Lelo siko ne al BBC te. Mais azaka même na ba fan oyo et sali batan ayoga JDT a on sepela oyo maman leki en live. On sepela oyo Luka Makambo en live. JDT aza mauvais artiste te. Aza artiste raté te. Aza parmi ba artiste basala fierté mboka. Et alors mutalika sur obenga mutalika sur artiste raté mais na beta 26 pays. Parce que yo na beta ta 7 te. Raté oh. Beta na nous les kanga probenga raté. C'est comme ça qu'il faut vivre. Qu'on dit m'a rappelé ba prouesse ya batu. OK. Batu otozo poussé qui a ça quand même fort a comme très suivi dans le miel de son. OK. Donc il est en Afrique du Sud dans Cape Town. Miel de son BBC album maza rare na promo. Si ko promo et ça la yango moko po na réseaux sociaux sur le ça la promo et ça la yango moko faut en avoir fanatique le roi Warrior. Voilà. Parce que ba Warrior ba sala même dans ba branche yo les gars Warrior mo wa coach. Voilà. Fallait vous engager. Jamais. Moi, je suis un vrai fan. Si vous me connaissez, vous me Warrior, il y a miel de son. Alors, les gars, l'émission sur les réseaux sociaux, miel a ébiété. Face à la paix, makasi. Te, biso de prière en Zambie, mais tu évites de lire Niantaba, pour Zamba yoga prière de Nin. Par là, tu as bref, dans ma camouana que chacun a son étoile qui brille. Moutunion sauté à Bengama, Azala Negemona Baninga. De l'eau va toyer barater. Même si tu as la herbe, na wenge bazo sangana tout ça. Tout ça, la présence des héritiers à la pénalité. Est-ce que ils ont l'accès à moi conflit mon côté entre héritiers na bayana? Conflit c'est simple à analyser à voir. Héritiers à la terrain à rené. Yo gaz héritier au bêta concert il y a $100 bah tu vas plein. Où est pas ya honoré ou les gars bisenios bah les gars na wenge. Voilà. Yo sommes héritiers au mouké. Et pas que fait Cape Town après Cape Town on dirait à bêta zéro la date na mura ine ça. Réponse na yo déjà réponse no zongeli ka maloba nanga père na loba JDT na minitio succès zate ozongi parce que lobby héritier azo régner na minitio c'est que ozo reconnaître que ba kiria na mususu na minitio ba régner te base non JDT na utolo bango awa aza artiste moko après ça a goût donc tant na minute aza succès te moment te concert etondi et lingo lobanine aza artiste moko ya valeur aza pièce moko ya valeur donc apomoni ngala ngala lobande boy ba artiste bande kona ye o ba yaki lobi na concert ba yaki te ko chae poa pona batu ba ya po ba yaki concert se bandagi ba yaki parce que zaki anniversaire na ye nde ba yaki ko souhaiter ba joyeux anniversaire mais na podium vous comprendre siko toko ta dossier héritier zo kende Cape Town Mboka ba vie luzo mbata. Abeta na Cape Town, on est un concept privé on dirait. Oui, azobeta na Cape Town. Rendez-vous maintenant après pendant showbiz. OK. Et ça village Ntema, on est le 27 juin oyo. OK. Le 27 juin à 15h comme d'habitude. $20, $50 VIP. On a ce que un programme maintenant. Oyo abeta awa après showbiz. OK. Moi que Babylon héritier ça là oyo.
po ya kosangana eza pasi na mwa projet moko boye eza pasi parce que bato ya biro nde banoyebise wata bokabula succès yaya est-ce que bokaboli caché wata mpe ntango otala spiritas na odi ete mais wera loko aza na succès na ye po wera aza na succès bawera bamystique ntaka jibe mpiana ve na so papa shera fete anniversaire omona bato baza na nsima ne anniversaire à Pamba t'as la considération na kilo jibe so acheka papa chéri so acheka libaya taka papa chéri beta na golf wa gomber golf Romeo te mais golf pena ya golf a beta $200 plein taka Roger Ngando sala papa chéri basali millennium contrat 3 ans azo yo qui s'appelle bato bitema passe Roger Ngando so azaki contrat 3 ans na lemba mais ba changer place ba bimbongo apesa ke leke belé ba pesi en face à Ifasiki mamma mia donc comme côté Ifasiki comme dans la ville donc si on a minute Roger Ngando a robeti sa pena ba artiste pena na ville. Et puis dans zoga baroga bagoya na yoga ba techno Niger Roger Ngando mais on est ouais on est prophète Emmanuel Dodi le bon prophète Emmanuel Dodi ça tout on va Roger Ngando aventurer zoga zo régler les coffres le roi David voilà bozela encore en français attends vous allez voir je vais vous montrer l'excellence là les lots c'est Roger Ngando wana donc en tout cas et là on a le baneti wera et ça leur a plaisir d'abord na bato basengaki image ya Gladi basuki image ya Gladi na sankarane ba bino bato basengana ya Gladi mo basuki wa très bien yo ke père na mère vous bazo coacher abandela mo vena ta tiki sangara petala mo luketa mukazo la dara sima siko sangara ta kazo la dara sima na idée dit na éviter encourager ka mwana mais single na ezo bima dans le 18 juin oyo single la Gladi ezo bima fire déjà na monaki basali mo projection papa telemi maman telemi ba sankara ba Nicodème ba Kakol ba flasher mo extrait ya fire wana na mo na écran na moni ba beti maboko wera embrasser moi na en tout cas félicitations, on va soutenir l'œuvre. Biso ba papa legnet ozali. Donc wera son rendez-vous pour ba wera sonic tout ya monde entier net Saint-Valois na PC Moté Paris 16e. Voilà wera sonic à Liwa dans le 17 septembre donc dans 2 mois. Dans 2 mois déjà là, 2 mois et demi. Donc rendez-vous, l'unique rendez-vous à Werason à Paris, dans Zénith. La Moni JDT par le gars Ozala, la Costa Ozala, Erita Ozala. C'est tout le monde, dans Zénith. Il y a Fongoli Porte, moi na nyonso ali apananga. Aya na ego CP là. Ouais, ya tel gars. Même Bouta, tozo kende na souka parce que minute vraiment obligé biso to citer. Tout le monde félicitations parce que la Moni 2022 double Bercy, double accord Arena, Ezoya double accord Arena. Donc, c'est que ça a rendez-vous moko et changer à part Rwanda, na moni les sous falli annoncer réédition à Tokos 2 que sauf imprévu septembre. Parce que bato batunaki neni réédition. Ba Gims ta ba les gars média ba annoncer que ba sala ba réédition na ba album na ba o e marche net les fléaux. A ça on sur réédition. Si go falli pe a ça la réédition à Tokos 2 mais Keba album na EP parce que après double accord Arena en 2022 donc on dirait que l'album na ya salé ba droit chemin ba arsenal de belles mélodies ba power ko saleka wa rumba ko sala ko réduction Keba na mystique a formé donc master pena félicitations to moni équipe nationale ya to moni équipe ya nini ya Paris Saint-Germain ya basi ba otaki ozwa coupe mais bah fêter on a nzemba fali on a gagné kasi yo kasi mutayo kana po fali tilelo kasakaza artiste ghetto azara ghetto te aza international et puis à s'imposer ce qu'on a musique urbaine française lelo tanga ba pionnier musique wana komba fali bezonga parce que ba featuring et bela salna ba noko wana et yo kana en France c'est normal que ba français peut ba adopter donc to ka moya mote que tout mona ba na équipe Paris Saint-Germain féminine que bazo fêter ba chepenze ba fali mais il y a aussi une congolaise là-bas d'origine ça la wana ni negozanga ke aza française mais congolaise d'origine ni negozanga a lancé penzembu bato babina et alors ba ki pembe ba na Paris Saint-Germain mal donc homme
Voilà. Nini ekozanga soki feti moko ezali aglisse mpe eloko afali parce que bakobudango te bayoka yango déjà bayebi que ça existe soki batie bachaîne na bango baskyrock banini bayokaka babiloko afali donc eza kuta eloko ya kosetone te. Ok, merci beaucoup. Alors mbuta tokomi vraiment na suka nayebi te tokoremercie bato nini oyo bazwi okazo olanda biso ngai remerciement parce que te etendai na olobeli ete sa Poli Lumumba Adel Joko Bagou Danger Koko Arafat Makizembe. Avaraba Koko Arafat Koko Arafat abenga na te no Koko zalaka pe sérieux koza pe grand homme pressé mo azara ngo Koko Arafat Makizembe na pese mamoda to ngai sengona ngezaka ndenge www.centralwenze.com bato ebele basali bacommande parce que eza fin du mois lelo toza les 7 donc toza na période ya début du mois donc fin du mois début du mois eza nde bapériode oyo faut otindelaka bandeko baprovision donc bazo passer par www.centralwenze.com Brenda Lakutu merci vraiment ndenge ozoyamba baclient bien et puis tozozwa baretombé tozozwa mpe baretombé ezosala bien Liz Leader napesi bambota trop Miss Diaspora canadienne azozela biso na Togo affaire out à Canada ou à Togo donc na out fallait obeta na Togo biso pe église na biso ba les affranchis ba quelque bato to ke ne Togo yo na ngalo wa tosala analyse to sala la fallait analyse na Togo mais Miss Liz Leader Miss Diaspora azozela biso donc Jean-David qui a monté mon côté Jean David qui a monté na expliquer qui est bureau ya ami de Bill Gates amoni ki mona meso na biso Jean David na gangi petit na gai dans kotiti na bureau ya Tanguy Brice Lulendo de Bill Gates mutambongo ebele gangi net na film Jean David qui a monté Big Ansumbu le prophète ba CDP a défend et Bibi donc je crois aux hommes wana et Bibi déjà à Paris Big Ansumbu le prophète Hôtel Club Center Big Ansumbu na Luanda je crois j'y ai déjà ouverture de mois prochain Rive Kono grand prêtre il y a déjà les 5 juin donc déjà les 5 juin donc avant-hier ba démarrage d'aba travail tombo ya mausolée de Arcos le yimza sa mausolée de Arcos ya moto sang na mbalo somo pe to annoncer ki na sinale ko tuke ba émission na sala ya mbaba artiste to sola mamunio so vie na maki pe mbalo somo eza déjà na film botala eza déjà bien et puis bon mon appel avec Pinos muto pena asala mamba danger na viva et puis bon mon abilo mon titre et puis tous pepele a mettre le motema maye milinze mbana pese ba mota to movier. Merci pour la première dame de Lausanne. Motema avec Gobe Lisha. Maman Andy Ridge Louawa, un enfant pas comme les autres. La PCP va monter. Puis, pardon, petit moton Njambe. Azo fongola Daniela, la matin du restaurant Daniela, donc, aux Alana, le 15 juin, au Kaka. Viendra champion Caps Kapangala, donc, le motivateur de tous les motivés. Double champion, 4 champions, 4 fois champion, donc vient champion Caps Kapangala. Monté ma bite, il y a maman bite qui sombe, maman lamu, et puis Gianni qui pond nous moi à bango, et puis pour aussi ça, vient Claude Tembe en direct de Louvière, PC Mambota Toba en Belgique, donc merci beaucoup. Merci, c'est Poli Lumumba, RDC Monde. Merci na grand frère propre Aimé Lumbala, merci Koko Arafat. Batutu bolandi biso merci mon vieux Luzon Bata merci bandeko tu bolandi biso alors to komi na suka to suki wana les bébés de la presse whisky wishia to suki wana merci beaucoup. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, Fali donc
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.